mama mwilo mwana kimpasi pote boko langai pini pe bozana mpasi pote boko langai mama loba kiete dengenda talaba mama na yo dikambwana sokona kanisa na bando kolela nazani na foto izana ngana posha wa esika nyoto tunakende nazani na foto na mama na ngai tango yako lobana ba mama dengenda tala ba mama na yo ba mama tala mwana na bino foto wana izana ngai esika nyoto tunakokendaka sokona kanisa dikambwa kolo Yesu na puluso ningi kukufa na yi kasi mame tala mwana na yo mwana tala mama na bino sadiri sokona kanisa dikamwana vrema pasi mbula mitano na kumusa na te dikamwana ngana azalaki na mbula mitano papa mfuma mbanza azalaki na mbula sambo kasi tutunga kinda kwa mama tala na ndenge na pasi wana kasi soko to bado kulela mingi papa tango kwa mwilu ale pesa makasi na bana mikubanga na binute oyo nini oyo bopoli bokufa na binu pete bila mape bizari te kati bokufa na binu te kubanga te nzambe kusalisa biso tango to oke boyeto je makasi to seki bongo na bureau national oyo ezali supervisé par maman pasteur de Bouvant Montpellier d'ici conseillère nationale d'Afrique France à Téléma. To seki bongo na maman pasteur maman Mulendo Elise à Téléma ya national ya RC à Ebongo na Kimbali Ototanga. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo Ibangisme oye 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 espoir du monde église universelle. Maman Milou oye oye Maman Milou oye oye Maman Milou oye 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 soutien de l'église femme internationale. Il y a solo les gens pour le avant de continuer, nous allons bisangai na kosina na mama Miza au pesa biso nzembo au pesa biso ya mibale ya ba mama. Eno ba mama Beno ba mama
toyembama ezali kolela ya mama Mwilu. Mama Mwilu alobi mwasi moko te na mokili amoni mpasi lokola ye. Kasi ngai na yo lelo lingomba ekomi kolela na biso epai tozali kokoma bariche ekomi ya kosakanela. Kasi ya asengi na papa Simon Kimbambu apona baoyo ya malamu oyo ya mabe balanda tata na bango likambo ezali. Mama Mwilu lelo eyali 65e anniversaire depuis atiki biso. Grâce ya mama Mwilu ngai na yo lelo tosangani na kati na bamboka oyo tozali kosambela libre na bamboka oyo babungisaki papa Simon Kimbambu. Ngai na yo lelo tozali libre. Mama Mwilu papa Simon Kimbambu apesaki ye mosala abandaki azali na ye Nzambe kasi alakisaki na bomoto na ye ete mokumba wana ezali monene. Kasi mama alobaki ete si momindima nakopesa yo maboko. Botala mwana yango ndenge boti na mokolo na lelo. Mama asimbi likambo wana elaki ya pasi anyokwami abetami amoni pasi oyo ngai na yo lelo mama moko takoki kosuporte yango. Akufi nzala na bana na ye moko takoki kosuporte yango. Mobali atiki avandi bambula na pasi na nzala moko takoki kosuporte yango. Ndenge toyoki na mateya lelo awa, ndenge toyoki na discours. Kasi abatelaki eloko ya motuya. Pamba te azalaki une femme de foi, azalaki na bobangi ya Nzambe. Yango abateli likambo oyo ngai na yo lelo tovandeli. Kasi na mokei na ye ya alobi nini? Mosala ekufa te. Tokoyembaka na banzembo. Mama Mwilu alobi mosala monene etikali na bino bolingana. Toyebi nzembo wana. Saluki anene kisidi yeno luzola na bana bame kaludidi komulufalwane ngele afina maseteno mbasi mbonzembo azembuka. Toyebi nzembo wana biso nyonso tu. Mama Mwilu arapele ete mosala monene etikali na biso tolingana. Mosala oyo ya moneli pasi eske ngai na yo lelo mosala oyo tokobangaka yango pamba te ye azalaki na confiance le 12 avril akaboli bakarte dans le souci ya continuité ya mosala oyo batikeli ngai na yo lelo tozokotambusa yango ndenge nini. Ye alobaki mama Mwilu alobi aza kobanga bato ya mayele baya kobebisa mosala oyo. Mama Mwilu n'avait pas de titre académique. Kasi nde tala nde nasimbi likambo oyo aye nango pamba te alaki mwasi ya molimo, alaki na bobangi ya Nzambe. Lelo biso moko toza komona ndenge nini mosala eza kotambola lelo na libonga. Batata bamama likambo oyo einterpele biso. Tant tozokanisa pasi ya mama Mwilu moto na moto esika ya avandi ayeba devoir na ye na lingomba ezali nini. Atala kondima na ye ndenge nini oyo azali kotambola. Pamba te biso
tozali a tozali batambolisi papa alobaki biso banso tozali bapasteur lingomba ya ngala toza komemela yango ndenge nini nzebo mutelobi mama Louise apesi biso ekomi esika ya kolela ya kosakanela tobakisi lolendo nazali kotambusa kasi lolendo me mama mona moni pasi alaki na lolendo te azalaki komikitisa abandaki kowela lingomba oyo kowela kobatela yango yango wana batata bamama ngai na yo tokanisa tolongola lolendo pamba te lolendo nde ezwi esika ya liboso katikati na biso moto na lolendo akosukaka kaka mabe lolendo ekomatisaka mutu te tomikitisa po ete tokoka kosala mosala oyo mama Mwilu atikeli ngai na yo yango wana mama Mwilu ndenge toyebi papa Diangenda na susi na ye lingomba elakisi ete biso tozali basi ya talo parce que tozali civilisation toza na mode de vie na biso toza na ndenge na biso ya kotambolela ya kosalela alakisi ete biso bamama toyali bato ya talo basi ya valeur papa Diangenda asaleli biso association po ete bolamu nyonso ya mama Mwilu biso mpe tomekola yango tozala basi ya solo bato ya solo ezali kaka bamama te na batata yango wana malamu ete tozwa likambo na biso ndenge esengeli ngai mama nalobaka nini na association de femmes Kimbangisi mingi tozali awa etali biso te nakibaka kutu yango te soki balobi mama Mwilu bazoya te na kaye obalodi elongi musala ezali ya ngai na yo po toya koyekola bizaleli ya kitoko biso mpe tokoka kolonga ndenge mama Mwilu alongaki na bandako pasi koyokana ezali te bizaleli ya mabe soki tolobela nano bamama na bafamille bizaleli ya mabe okozala na mutu moko atungisa fami na tembe bato mwaye balobeza te po ye akitaka te me mama Mwilu abengi biso toya koyekola bizaleli ya sika na kati ya association ya femme Kimbangiste papa Diangenda atongeli ngai na yo na respect oyo bandeki kopesa biso ezala mama aza na 2 ans mama 4 ans mama ya mokolo mama respect bandeki kopesa biso kasi biso moko tolingi bavaleur na biso te tozali kaka kokwesa yango mama Kimbangisi ozali mwasi ya talo mwasi ya valeur ndenge mama Mwilu azalaki mama Mwilu nkento wa mfumu kibeli asimbi lingomba na fierté nyonso tu ese azalaki ata lokola biso lelo toza na possibilité ya makambo nyonso nouvelle technologie makambo nyonso toza nango ya kokoka mais elle le peu qu'elle avait asimbaki yango makasi akaboli na bato asalisi bato boya bamama toya koyekola bizaleli ya mama Mwilu tokwesa likambo na biso te bamama totelema bientôt dans 2 ans 60 ans okoka depuis basaleli biso association oyo kasi nanu kutu tosali ata 10% ya makambo basali biso te pamba te biso na biso tolingani te biso na biso koyokana ezali te yango na bamama ya solo na ngai moko naza koloba na bino tobongisa bisika tozali na bagroupe na biso na bandako na biso bisika nyonso tu totombola mama Mwilu meme ya moke tozali kokoka te soki tolobi kaka elateli na biso ya pamba mama Kimbangisi na ndala nzamba moto mosusu na libanda za moto mosusu bamama tomibomba tomibatela po mokolo oyo eza kozela biso toyebi te papa alobaki na biso nini
ndenge soki liwa ekuti yo ndenge kaka olatelaki ndenge wana mpo kokomela liboso na ye. Donc yango bamama tosala attention, tobongama lebeza mokolo na biso, tosepela kombo ya mama mwilu tobosana yango te, parce que ekotikala libela na libela oyo asaleli biso bamerveille, biso mpe tolanda ye, tozongisela ye na suka na yango ngai na yo mpe tokoka kozwa elonga. Toyebi ete la perfection n'est pas de ce monde, mais tomeka bamama biso bamama bimbangiste tande bakoki kotalela biso, bakopie biso na litambala, bakopie biso na makambo ebele, kasi ngai moko ngai na yo tozali kokoka te, biso moko tozali kobwaka oyo bato bazali kolanda biso. Bamama tolamuka tozongela esika na biso ya mama mwilu, yanga na osenga na mama mwilu tosepela na biso tulela kwe toseva. Voilà po tozali na mama na biso, biso mpe tozali basi ya talo tomizongisa katikati na esika na biso. Mama biso pesa biso na nzembo kombo na yo nalikeke nyonso kombo na yo ekoyemba mana minoko na biso mama ya wanga yonde ozali mama ya mabota mama ekoyemba mana minoko na biso mama ya wanga yonde ozali mama ya mabota undimaki komema pasi ya banzambe na biso batamaki na se ya libanga undimaki kangana ntina ya likambo yo
toyebi histoire na biso epai eutaki mama Eva abebisaki kasi tata Nzambe ndenge alingelaki mwasi azalela aye korekipere biso à travers mama Mwilu. Donc tobungisa kombo ya mama Mwilu te biso mpe tobunga te toyokani mama Mwilu azali kaka mpona biso bamama te na batata oye fondation oye osenga na papa pasteur délégué papa Vatusidi Marcel Wanzungasa atembela biso na mokolo ya monene biso bana na ye topesa ye mbote elongo na suite na ye nyonso tu. Tokongisa maboko pe mitema na biso mpo ete tokokopesa mbote na papa pasteur national pe na kati ya bureau national mobimba pe baconseiller na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosanto na kombo ya tata ya mwana pe Eli Mosanto. A vous papa. Asilisi na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosanto. Amen. Merci Nandiri Ugate Bisoti na Mokonene Oyo Nzambe na biso to komina esika oyo tosengi kolimisa nyonso oyo eleki oyo tosali oyo tokutani nango kinya tosengi kaka eza na biso tokolobela liloba makambo na yo mpe tokokontinue programme tika ete yo tambolisa biso tomitambulisa biso moko te oyo elingi eko kosalema na kongo misato abule tata mwana mpe tata Molimo Mosanto. Amen. Evangelisme oye. Mama Mwilu oye. Tokokontinue programme na biso ya mbote. Na kongo misato abule na kongo tata mwana Molimo Mosanto. Osenga na bandeko na biso bana nkole biso banso bana nkole epai tozwami topa kotelema na mokolo monene oyo esengo po ete topa kopesa na mbote bana nkole.
maman pour na bino na kuma tata mwana be tata Molimo Santo Kimbangis moye France oye France oye motema ya papa Simon Kimbangu Kyangani Mama Mwilu oye Mama Mwilu oye Mama Mwilu oye soutien de l'Église femme internationale Papa Simon Kimbangu Kyangani oye Papa Simon Kimbangu Kyangani oye Papa Simon Kimbangu Kyangani oye Papa Simon Kimbangu Kyangani mwana wera wazola wale mizola kaka ye kaka yani kaka voilà wana ezali esengo na biso ezali marque déposé na biso ndenge tokokumbisaka nzambe na biso batata mpe bamama lelo oyo ezali mokolo ya esengo mpona biso mpona nini ezali mokolo ya esengo na bati tokuti koyoka mateyi na biso mama na biso atangeli biso mikanda oyo esengeli mpo ete tokoka toujours kohonore mokolo oyo mama révérend pasteur yaba asi kote ya biso banso toyoki atangeli biso na psaume aye na mibeko acte des apôtres proverbe pe manso alobi mpona lokumu ya yo na ngai mama Mwilu asalaki fierté ya bamama kati na lingomba oyo alakisaki biso lolenge kani mwasi akoki kobatela eloko ya motuya alakisa biso lolenge kani parce que toyebi ete totali eloko ya motuya ezali lingomba oyo lelo yo na ngai totelemi na mokolo mwa lelo tozali koloba etamboli mokili mobimba soki mama Mwilu te nde lelo papa Patrick nde azali président Jetekite nde papa Kabedi azali président ya Korekite nde papa Nkundi azali na Faki kuna te pe papa Dedo azali paroissien ya Saint-Ouen te papa Kazi nde biso banso tozali te ezali fête ya bamama kaka te mais ezali ya biso banso kimbangisme oye kimbangisme oye tosepelaka po ete mama wana mama wa lokumu mama oyo atonda respect oyo alakisi biso comment kovivre vie na yo na bonzambe nyonso na kimia nyonso na esengo nyonso pe na bobangi bwa nzambe mama wana azali mama ya biso banso pourquoi parce que bamvoala misato batambolisi biso po ete lingomba moko akotelema na mokolo mwa lelo babokwamaki na ye yasimbaki mosala tikino mokolo ekokaki nde apesaki yango na maboko ya papa Leki oyo tobengi papa Mfumu Alongo papa Diangenda Kontima omoni biso banso esengeli kaka na bamama te balanda ndakisa ya mama Mwilu mais même biso bamibali pourquoi parce que lobi kaka balobaki ete mwasi akotongaka mboka te mais mama Mwilu atongi lingomba oyo tikino apesi yango na maboko ya premier chef spirituel oyo tobengi papa Mfumu Alongo papa Diangenda Kontima wana mama Mwilu mama wana kaka na 1921 tango papa Simon Kimbangu azali ko résister azali ko telemela musala bazali ko pesa ye yenda telemaki po etaloba ete ndima na kopesa yo maboko mama pa yovandi tata pa yovandi to pa itozali est-ce que yo so loba na compagnon na yo oloba na molongani na yo ete na nzela ya malamu ali kosala ete ndima na kopesa yo maboko po ezali kapo na musala tata nzambe te est-ce que yo so pesa maboko na ndenge ya malamu na molongani na yo soki opesa kango te landa ndakisa ya mama Mwilu
Polingomba oyo ekoma mokolo mwa lelo ya pesaki maboko na papa Simo Kimbangu pe abombaki musala tikino na mokolo oyo esengelaki o Nzambe abongisaki po ete akoka ko transmettre yango na premier chef spirituel papa Yangenda Kuntima nde ye azwaki tango apesi ba carte na te ya liboso pe ayaki kotika biso na lokumu nyonso. Moto oyo akokendaka na lokumu nyonso kombo na ye kobungaka te. Na yango batata pe ba mama na mokolo oyo ya kitoko, mokolo oyo ya monene o biso banso to se déplacer po ete to ya kokumisa mokolo monene oyo toza na esengo. Totonda na esengo soki pa yo vandi esika yo zali kotambola makanisi no zali kotambola esengo ezali te. Nzambe na ngai senga pa ya Nzambe na yo po ete afungolela yo motema poza na esengo po yeba mokolo oyo ezali mokolo nini po na biso nyonso biso banso bakimbangisa ezali mokolo ya esengo tobosa na ba problème tozali nango po mama oyo tozali kokumisa mokolo mwa lelo azalaki ko prêcher biso kaka bolingo boyambi oyo moko na moko malgré tozali awa na mboka oyo etondi fortune etondi biloko akolia etondi makambo bingi ya esengo mais biso tozali kaka komekola mama mwilu te ata na biloko oyo mike mike esengeli to kwa komekola ye na yango na mokolo mwa lelo batata pe ba mama tozwa décision. Mama mwilu oye. Mama mwilu azaki na enemité. Je ne sais pas parmi nous ceux qui n'ont pas confirmé que soyez pas ennemi à Mama mwilu. Mama mwilu oyo biso tolobaka ke biso tozali kolanda matambi ya mama mwilu azalaki kofinga te. Azalaki koyina moto te. Azalaki kokaba na moto nyonso akoya susi na ye yangwana. Batata, ba maman, tomitala, est-ce que tozali na boyambi ya mama mwilu? Tozali na kokaba lokola mama mwilu? Tozali na esengo ya komona moto soka ye pene na yo lokola mama mwilu? Soki tozali na ngote tango mopesa meli biso, to changer bizaleli. To bongo la bizaleli na biso po ete na mokolo mwa lelo mama mwilu a intervenir kati na biso batata, a intervenir kati na biso ba maman. Tala moninga na yo azali maman avandi na kiti azali ko sepela pona mama mwilu, azali tata avandi na kiti azali ko sepela na tina ya mama mwilu. Réfère-toi que maman mwilu azaki na enemité. Bongo ngai boni na kolinga papa kabedi te. Boni na kolinga papa Tony Sangani te, na kolinga mama pasteur Licité. Boni na kolinga papa Nkazi te. Boni na kozala na ennemi na kati na ndako Nzambe. Pa tozali kosepela pona fete milu minene ya mama mwilu. Batata ba mama qui soit décision. Et le monene oyo tokoki kopesa mama mwilu na mokolo malelo ezali ete boyambi oyo azalaki nango, bolingo oyo azalaki nango, kokabwana te oyo azalaki nango, kolinga bato nyonso oyo azalaki nango. Ntango yo yebi ete bolingo pai na yo ezali te, omoni ete naza kotambola malamu te, bongwana changer bizaleli. Nde tata Nzambe kolo Yesu pe papa Simo Kimbangu bakosepela na yo, bakosepela na biso wana nde maero tokoki koloba na mokolo malelo na ntina ya mama mwilu.